Mbote na bino banso bozali kolanda VOA Lingala toza bongo na Kinshasa epai wapi tata mokonzi ya ngomba Kinshasa Monsieur Gentini Ngobila ayambi biso poto beta masolo ezali koleka awa na mboka Kinshasa. Monsieur le gouverneur mbote na yo. Mbote na yo Marius. Merci mingi lokolo yambi biso na ndako na yo lelo poto beta masolo etali ngomba oyo yo zali kokamba Kinshasa. Question nga liboso ezali mboka Kinshasa sima Covid-19 mibumi balé. Bon, Mboka Kinshasa, tu bandit Covid dans le mois de mars 2020, le tout commis mars 2022, 2 ans, Mboka Mbali Angoyo. Covid, ndenge na le côté ya Mindele, ya français, Covid dans Mboka Nambiso et Bomi Batumingite. Et Covid dans Mboka Nambiso comme Nasuka. En tout cas, miko misusu na Kinshasa, mikolo nyonso, miko misusu oleka ata mutu moko basali ba test, ata mutu moko tazana yango, miko misusu monta musu batu mibale, c'est-à-dire que ndenge ezali liboso batu beli au moins 200 300 personnes Covid ekomi sila. Covid eko sila pamba te na Kinshasa batu beli bandima Nzambe abateli biso. Chance pe tozala yango tata mokonzi ekolo Azamona Nzambe, Andimara Nzambe, Assemblera Nzambe, Tango Yiso, Tango Zoki, Bokondinae, apesaki mboka na biso mobimba Congo, na maboko ya Kolo Ezumasia, Yangwana, Soki Nzambe, abatelite moto akobatela, azobatela kaka pamba. Mboka na biso esimbami, na maboko ya moko Kolo. Yango esali ki batba kufa mingi te. Ki batba kufa te, et puis, équipe oyo tata mokonzi atchaki équipe ya riposte pona kosuki maladie wana esali musala professeur Muyembe en tout cas bravo félicitations yona ba professeur Aouka baninga nyonso ba professeur Kamba baza ebele basali musala moko kitoko oyo monani oyo nyonso bato nyonso basepe na yango bato bakufi mingi te ndenge na bamboka mosusu esalamaki mais sima ya Covid misale belé et Koufaki, malgré misale et Koufaki, malgré Covid, tout ici au bout 2021, na taux et inflation est à 5%, contrairement à Bamboka Moussou, taux d'inflation est colo, et même les États-Unis, taux d'inflation au bout 2021, la taux d'inflation à 6%, la Belgique c'est 7%, et Bissou taux à 5%, donc c'est un baladibosso. Tout vivre ma campagne, tout aussi na taux d'inflation également l'écolo malgré Covid tata mokonzi travail sali et monani taux d'inflation et qui ezali sango kitoko pona Kinshasa kasi nyonso ezali malamu te bato baike balobi te Kinshasa kala ndenge toyebi e bengamaka Kinshasa la belle kasi bato balobi Kinshasa et koma Kinshasa la poubelle. Monsieur le gouverneur okoyano la nini pona mutuna Kinshasa la belle Kinshasa poto moindo ezali tango ba flamand, c'est-à-dire que avant 1960 les Africains vont voir Kinshasa et mourir. Kitoko mwinda pas nyonso ba immeuble qui a Kinshasa même en Afrique du Sud les équité ba Sénégal les équité mais ba bokala nyonso de l'eau ba l'équipe biso de la ciment mais tango biso to yi to petit Kinshasa mine même mine da pas mes équité Bosoto na ndenge ya somme lelo komoni bosoto bato bazolobela mo supe mingi te oni dernièrement tosombi ba camion pour nettoyer ville 60 camions sur fonds propres exemple ba liboso tobundi tant tokomaki tosigné voir ba protocole accord ebele na ba société ebele ya ba mindele po ba osala célébrité et ba société mo nyonso bosigné bango ba protocole d'accord bakei baza kozomata on a ce vers la société Oyo, au ça déjà en Afrique, les Albarak, les Cambridge, dans Albarak tout signé, dans 2 semaines, on a un équipement pour pour ça la célébrité, pour cette service, ça la célébrité. Mais biso mon copé, tout quand même mon côté. Semaine passée, où est l'équipe, tout lancé qui opération, il y a Bombe Bopeto. Et pas wapi, si koyo to banda
ça la collecte il y a des déchets qu'on doit ba poubelle tu vois ba camion poubelle auto sombi tu vois ba sanité ba immondice et pas ya batu na bandako na bango na ba société na ba hôtel na ba entreprise pour nous que nous boaka na centre d'habitation d'affume c'est exemple la liboso za osama non ko za mbala moko et pas ya batu na ba futa abonnement to ba nyonga na gombe et puis to mata na ba société mususu na ba quartier mususu na ba commune mususu ainsi de suite. Donc c'est un projet où ils ont bien et puis on permettre bisopé toujours nettoyer ville toujours ça dans ba ONG bon ce toujours ba engin pour continuer pe na ba engin à nettoyer tout ba camion balai toujours ça dans ba camion multiben kasi le comme kasi to yebi ke Kinshasa sokoye et pas nyuso tambola plastique na plastique monsieur le gouverneur solution nini boza kozwa pona yango. Bon, solution est plastique. Nga moko so na moni plastique na nzela epesa nga pasi. Ya moko na kono banga na obela malade motema likolo ba plastique. Ba baté tant na bandi to bandi une année après le moni solution ezakaka na zo arrêter ya ko pekisa production nyonso ya plastique na vente ya ba plastique ba saka au pur. Ya onde bips ramboka mingi. Na ba vente nyonso ya au pur. Mais tout ce qui est arrêté mais batongo bazo continuer au salango au pur ngo ezango ma ya robinet bati au salango na robomba basa on a robomba mais tout kanga bango et puis malembe tout appé ko signe sa problème mais solution autre toujours qui pensa pour ko régler problème c'est-à-dire recyclage tout salango en partenariat là bas privé tout ça la recyclage ba bouteille en plastique puis un sachet en plastique, tout ça qui est sous bon musique tout ça sous recyclage il y a un carton tout ça dans la société au babingi OK place puis dans la société au babingi clean place tout en partenariat dans la société on a donc vraiment comme une réalité les lots tout comme ça la recyclage il y a ba bouteille en plastique on a pour ça dans ba PET. Kasi toko tabuke monsieur le gouverneur toujours dans l'actualité la rambo itali politique bato bayike bakanisi ete yo ozali motu oyo ntango nyonso bato ya opposition balingaka kotambola yo opekisaka balobi yo ozosala nde mosala ya pouvoir mpona kokanga baopposant monoko oloba nini mpona yango. Bon na badi naza gouverneur oyo atiki mpenza baopposant batambola na ndenge ekoki eza bamiting na bango ezala na ba marche na bango baza osala mais toza na problème moko sokozwi boulevard Lumumba à partir ya pont Matete ti kokoma na aéroport nzela kaka moko toza nango mpona kokende aéroport ezaka yango soki bosali marche na tongo na midi nzela wana eza kokanga baavion soki eye eza mobulu donc un jour bakoko sanctionner biso puis à reprendre un petit peu. Mais ali droit pas tout marcher. Il y a pas tout sous à la maladie. Il y a pas tout sous à la maladie nandaku et sengel ba évacuer ba que nous traiter dans l'Afrique du Sud, dans la Belgique, sur dans la France. Et seulement qu'il y aura de komoko avion hier ko kamataye mais azan nandaku moyen bouger c'était parce que marche, ça ne marche. Ça ne marche ndele kangami. Alors biso pour protéger la population, pour protéger invité, il y a Tata Mokonji, surtout qu'il y a présent à l'Union africaine. Il fallait qu'on protège l'espace soignant, qu'on protège également côté à parler de la nation, côté à parler du peuple, trouble et salmaté. Parce que pendant qu'on pense à l'édifice, on a tout protégé en gros. Peut-être par mimétisme, tout ça, tout sali, mais mindele pe basala ngo ba français basala ngo la Champs-Élysées on ba gilet jaune ba ko comment soutenir parce que basala mbeba déjà ebelé donc faut nous protéger ba édifice de l'état ba gilet jaune ba manifestant ba ko comment soutenir l'espace il y a Champs-Élysées biso pe to sali c'est qui est à la portée d'un peuple aussi à la portée d'un autre peuple biso to sali pe ngo. Alors tozonga na likambo lelo réseaux sociaux et ningani balobi. Monsieur le gouverneur, au Bengisi,
yoko bato bayebana na Afrique Grand P aye awa okotisi na projet Kin Bopeto bato balobi ye Grand P na Kin Bopeto rapport exact bengisi nini. Bon, d'abord, comme un grand PA, il y a Malamou, moi, mobile Yoana, à Otimosika, à Botami, la maladie, Moko, il y a Nzoto, Babengi, maladie dégénérative, une maladie génétique, à partir de l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, il bloquait la croissance, moyen que la maladie, moyen le bapé maladie, mais malgré malade wana a beaucoup courage pe ake liboso abatu le loa musicien le loa influenceur na compte na plus de 15 millions de followers oyo bat balandaka e makamnyo so salaka abali pe mwasi oyo bat nyonso ba sepelana malgré que ba bia za ne vunda munene donc bat baza ko sepela na ye bazola na makamne nyonso et puis pour la Afrique Momba a un symbole, il y a courage. Alors, moto, il y a l'oleng ya ndengwana et c'est ngeli biso en tant que gouverneur. Tout le monde a suscité courage. Pour la biso to na bato belé awa, bazana ba difficulté, au moins bango bazana nzela, ba ko senga ba mbongo, ba ko ba mendiant, ils font la manche na ba nzela. Mais il était. Mais il y a un il y a le non. Il y a un ozu bon à l'état au fouti les tickets ayati awa pour l'accès dans le projet na Bopeto Kin Bopeto. Na comment répondre. Mais il y a beaucoup de courage. Alors ça va concert plus de 20 000 personnes dans le quota. Alors ça va nzembo pour nous senga biso banso ndeng tolia tout soutenir ba orphelin na banza mabete, tout soutenir ba handicapé. Na bandi charte même il y a les Nations Unies, et c'est Bimi, charte de la recommandation des Nations Unies, le gouvernement, l'organisation, l'organisme, tous dans le regard et pas il y a des handicapés. Alors, Ngaï, tant qu'on a Conakry, pour nous société auto signé le contrat pour la célébrité à Kinshasa, société on a turc. Madame Turc, mais ça a déjà célébrité na Guinée, na ville de Conakry. Avant de signer, il faut que nous ayons déjà des beaux au Sala na Conakry. Tout comme nous, tout le monde n'est pas au Sala. Pendant que nous avons tout le monde est congolais belé, tout le monde peut Guinée belé, et puis dans mon mobile moko, comme on est si là, il y a un manager, il y a grand P, il y a contacté, bien voilà. Biso to se pela non tout le monde ndengini no bozo bon ça décoration qui toque on a Noël et sengeli grand P a besoin akutana na bia koya ko monanga ayi akangi nga photo on est tambol mokino mba batebele ba sepel nango mais batum susu ba dongolo miso ya mitima mabe mitema zabulu balobio ngobila ake na Conakry koluka ba investisseur zo alobio ake koluka grand P pour aller au combat Kinshasa Bopeto. Mais biso keneki pour dans Al-Barak au bazar oya na Kinshasa dans 2 semaines pour au bana misala célébrité. Alors, et que ngona. Bon, le ko ngape na kipaka nga makambi mingi yo bat pour barate, na bi na osa musala ngai, su mo kono aussi ça. Bo ko juger o nga na sali, bo comparer na o basala avant ngai. Alors, tango pe na zongi awa. Bon, j'avoue que courage il y a grand P. Il s'est payé 5 makasi. Pour Nangaï, Aza a commis à Minangaï. Ndengazana, Aza, Massananga d'ailleurs, n'a auto sonné. N'a auto sonné calamité. Yango Zimbo va l'état foutu ticket. Tant na Zongi, na Kinshasa, na Vandiawa, je pense que le mois passé, petit Nangamongo, il y a Guinée. N'a Zolo Baboué, n'a maman c'est belé parce que tant na une poto. Dans la société, na employé ba congolais belé, ba ivoirien, ba sénégalais, ba guinéen, ba camerounais basé belé biko le bedon nazali mutu oyo na eba na bato na nyonso. Na ba petit belé d'Afrique, na pe na ba kulute belé. Alors na zongia wa petit ngai Amadou Ganila bien na mona photo na yo na grand P na
na Conakry. Ah bien, en tout cas, tu as grand pays, petit mot bien, tout ça, tout bingi, tout solinaï, tout ça. Ah bien, vieux soningi, na robing senakina. Ah bien, robing ça, petit mot bien. Ah bien, c'est grand pays, il y a moko Amadou Ganila, petit millionnaire, hein. Il pèse plus de 300 millions de dollars. Pétuana, à Bengissi, grand P. Aïe, pour notre Tamboka. Ça n'a rien à voir. Mais ce que tu as mis ma bé, tu coller l'image de Basayon Balioso, coller l'image de grand P, na moi et doxy, coller mon Kinbopé. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Nous beaucoup de image, il y a moto. Monsieur le gouverneur, vous changez Malobaté pour battre télémélios dans les réseaux sociaux, ou soigner. Bon, na bandi jeunesse, na bandi na Conakry, ndenge to na grand P, ndenge pe ba super na biso, musa to sala, ba to bele ba super na biso, na Afrique, ils ont la même na ba. Awa na ba Kisangani, na ba Goma, ba doit se pela musala ou toza usana kisasa. Alors, grand P ayewa, mutasombele ticket, na yé na mwasi na ye, na batu na nyonso aye nango, eza petit na biso Amadou Ganila. Hôtel Rotana, bazu mongo en charge. Séjour na bango nyonso hôtel, mongo en charge. Et loko biso to djui kaka, d'ailleurs elonga na sali, d'ailleurs eza même pas ba voiture au hôtel de ville ou atamona, eza ba voiture ya ngamoko. La pièce on va autant. Comment on est policier pas policier va ça moto une grande célébrité. Boutique n'engana so bazuki si babuke le bukaza pe muke. Bat mo option na moto. Mais ndenge bat bazo ko luba, bazo finga, mais bat msupe bazo ko passe. Bat msupe bazo kumisa. Ezaka bato bino bozo na bazo luba, bato bazo combien? Baza 10 millions. Baza 5 millions, baza mwandam. Tam sous 1000, tam sous 2000, tam sous 3000. Mais oui baga moto aza moto. Oko sala misala ndenge ekoki batu musu ba ondima yo, batu musu ba ondima ote. Mais il est difficile moto bandime na batu nyonso mbala moko au même moment. Même Jésus a écrit le Messie mobikisi. Batu su bandima ki batu musu pe aboyaki babi aza fako. Mais Jésus a écrit Kobik Sabiso. Voilà, ils allaient ndenge na biso, bateau bazaka ndongwana. Mais ils a bateau nyo sauté. Balobi lobi mingi. Bilobi tondi mboka balobi na ba biso ba responsable. Mais il faut apprendre na mentalité moko mabe pour banda moto ndengwana botami na maladie. Pe aboti courage. Baza ko sepe donc un symbole pour un symbole il y a courage. D'ailleurs en signe il y a reconnaissance en Nzambe au moins la soirée pesa bat mbote akanga maboko ne nyoso mbala tchebo azo pesa parce que o Nzambe aseleli ezali mingi aoyo ozala shege awa na mboka na bango abo ozala nani mutako senga mbongo mendiant na nzela mais aza boité aza ba société aza ba fondation azana mwasi na ye namoni bato balandaka ye derrièrement babi ntango mwasi ne bazali na matata aki obondeli asombeli ye barange ouvert mine mobima seke aza moto alar aza na lar aleki kutu ngai na balar aleki bato bele aleki lotala moto ndenge wana abotama maladi bongo aboti courage akomi célèbre bato nyonso bakombolanda ye donc aza motu oyo biso tolakisa na bandeko na bana que au cause de l'obotami na maladie, au cause de l'obotami na handicap, mais yomoko obota courage au kende liboso ndenge to mona ba pongolo bazaki ndenge ba vadio bazaki ba misia ko yimba ba kitoko biso to landa bango to sepela bango to tala ba handicap na bango te batande ngona baza rare bazali batoyo il faut tout soutenir pe ba continuer ko kende liboso parce que ba handicapé ba nous ala kaka ba to maladie ya ndenge la longa ba nous ala kaka donc so bango baye bango pe ba na courage ba au mona que non voilà mutu mo azaka azaka ko na grand P azaki na courage asaki boya somo banda ko asaki boye azaki populaire ngape tika na meka voilà ba te belé ba kanisi te to su savana monsieur le gouverneur que nous soit nos sala ozo communiquer pour
tant en 2023, Jean-Tini Ngobila Koykozala, président de la République, candidat président de la République. Jamais. Ngai ndi nazaboye nasaki ACP pour soutenir président, puis nous soutenir Tina Souka. Dans le mitingo nasaki na Sainte-Thérèse, na Ndjidi Sainte-Thérèse. Na bigi na servi président de la République, pas comme un serviteur, mais comme un fils. Pour Adam Moutouna trahir. Ce n'est pas tous les jours que vous avez la chance. Il y a un président de la République qui avant comme président pour Salanaï et au CPLM Salanaï. Donc pour nous, il y a un soutien. Bon, nous avons gagné au Bomanzo. Oui, tous les gars 2023, nous avons pour la campagne à Kinshasa. Nabandi boyebinga na zamuto organisation bomo na ndeko to ça d'ailleurs biso nyonso bana Kinshasa na wa invité bango na 2023 candidat na biso zaka moko o ya botami na Kinshasa akoli na Kinshasa to yibi baboti na ye to yibi bandeko na ye to yibi banoko na ye batata mwasi na ye bakoko na ye d'ailleurs pour ton information bazaki na nzombo to yibi siko to yibi donc siko to soutenir na campagne te bomba voilà alors dikamuno ya candidature 2023 pour ngai faut batuba babosa na yango naza kuna te donc nazali sima ya tata mokonzi na soutenir Tina Souka na retour na mutuna to yibi muta PPRD siko comme susu na tata mokonzi en principe au tiki PPRD au sali parti na ACP toyoki il faut pe au quoi ya le gouverneur à Kinshasa poser bonga il y a ozwaki na sima PPRD bon nazali ya liboso bwela ningala penda solo ya makanza moto ya yambo oyo tata mokonzi tanga bandi union sacrée na ngi moto liboso penda na yo chapwa pour mon aki que ndetoloba timba non côté timba ne ya ko risque au monde que vraiment côté FCC bazaki na ba ministre mingi ba gouverneur mingi bazaki na pouvoir bazaki na premier ministre malgré ça ngabino voilà na soutenir président ezaki motema na ngande ngani ngona sarongo pour motema pas na yebi président aza mutu soki asimi misala mboka kene liboso yango avec fena tchaipoa et puis je n'ai pas eu tort mboka lelo eza okende bien taux ya inflation tout na 7% lelo tokomi na 5% malgré Covid bon ce Covid des été ngozala sûrement peut-être inflation ngo qui tati ba 4 peut-être 2% to éviter même ça les salama PIB na biso produit intérieur brut na biso touti na 46 milliards to comme lelo na 52 oyebaka ngote pour longwa touti na comme lelo na 52 milliards donc c'est à dire que mboka eza okanga malamu nkita ya mboka eza ko matra alors nayeba ndrini ngazali prophète mais je fais ça avec mon cœur parce que y a moto nayebaki avant akoma puis nayebi bizali nayebi lolenge nayebi souci naye pour mboka yango na bino voilà il faut na kende na tima le reste même si ça je dis Marius même si il fallait vivre en haut un jour ici dans nos salons et bon kala mokonza kala yeba ke malamu te naza na problème na été pour yebo zalaki gouverneur peut na serena na même si je devais vivre ça un jour seulement que na kei et simbité tokui mais j'aurais vécu un jour il y a gouverneur Simanaye et puis ici Siminangote na zone na palais avant de calme mokonza kala yeba ke malamu te hein non toujours ba makam kondesikata merci mingi papa gouverneur le rôle pesa biso tant au tosola na Kinshasa c'est la question makasi ko sola na yo merci lisusu d'accord merci Marius merci na bino so bolandi biso na VOA Lingala botikala malamu